Tolobina, papa Ngoïka Chanzi, Azon Roluka Diamant la Boujimai. Ah ouais, Kolekate. Nous croyons, sauf que changer pouvoir Kabila Kei, Makamosu Paradis, au contraire, bah bloquer Ango et zo Kende Nakosinda. Quelqu'un de cela qui wana comme président. Quelqu'un de cela, même ensemble, oye, l'ongola qui va gagner la vote, bah il faut nationaliser Kaputa, na appui à quelqu'un. Dans mon prix de 20 jeeps. Moura armement au dents. Même États-Unis, on se met un élu comme ça, il y a Kabila. Ah, pas aussi là. Et là, le cas Moussingaïni, qui dirige qui? Parce qu'il est sénateur contre le sénateur. Hein? À quoi il siège? Nous ne refusons pas. Président Sénat, mon conduit Kabila. Mabounda, mon conduit Kabila. Mais elle est au cas Moussingaï, Kabila, contre un tapis rouge. Plein bango tout battel ni même président Sénat. Ça dit quoi? Yango moni mboko ya mboko ya motolo. To mboko to bengi yango mboko ya mopotu. Petro ngana na mopotu et kay mboka ya Gondwana. Le pays de Gondwana. Oh mona ki yango et pour ça c'est plus grave. Ba to battre ma boko papa zonga. Kabila Kozonga 19 ans de pouvoir la fouti ba de salaire combien? A tombé combien? A salé combien? Parce qu'accord ne bon mboka. Tu sais qu'il peut faire quelque chose. Mais accord au Bassignaki, on a dit accord à Chadari. Chadari à l'Obibo. Publiquement. Tant que Bassignaki accord, Bazali Bazali. Kabila, tu sais qu'elle dit, na Chadari, mon ami, ça nous n'a pas vu. N'accord à Bassignaki. Bassignaki 2023, il va donc sa pouvoir. Ton monde déjà dit. Yami Sato. Sénat, Parlement, gouvernement, dans ma boîte, il y a FCC. Le coup de toi seul. Yamine, finance va gérer un autre FCC. Le Kouta Tony, qui a mené sa finance, qui a mené sa défense. Est-ce que les dépenses sont raisonnables? Est-ce que les dépenses sont raisonnables? L'intention facile. Et on va finir le moment où l'intention facile comme ça. Mais la constitution, le Bible, constitution péché Kabila, mais elle va retoucher la constitution. Tolobina, papa Ngoïka Chanzi, Azon Roluka Diamant la Boujimai. Ah ouais, Kolekate. On est qu'à foutre à côté wana. Alors, battez tous les organismes à titre politique. Bazora Bambongo et Belén a commis un pasteur, Sony Danabi. Mais si, na caisse à la cate, et Belén Bambongo Kabila Pesa, au gouverneur Pesa, et ça va poche, à pasteur, 12 euros, Sangana, pour la balière à la combat. Ce sont les escrocs. Très heureuse de vous retrouver devant vos téléphones, devant vos postes téléviseurs, scotchés branchés pour suivre cette émission. Parlons-en avec Dorian, autrement dit la fille intelligente. Merci à Diego Dorian, la caméra, et merci Nabino abonné à Rancy News Télévision parce que vous avez pour toujours vous informer, c'est notre devoir. Nous sommes en direct de Kinshasa. Nous toujours information mesdames et messieurs. Merci à maman Rancy Moufasso, la patronne. Et merci à Papa Joyce Mboye. Mesdames et messieurs, fidèles internautes amoureux de cette émission, toujours Tulingaka Kosola Nabino, Lelo vraiment Kosola Maimazoleka Lelo na Mboka Nabiso, surtout du côté à église, tout le monde qui Lelo ndeko Dodo Kamba, investisseur qui est, tout le monde peut réaction à Papa Sonika Futa, tout le monde peut pasteur Mukuna, déjà libéra qui est Lelo sous Bazotanga na makambu ya illégalité par rapport à Mabele. Tomoni président, l'ex-président, le président Kabila Ndenge Ayaki pe na Sénat, Tomoni réaction pendenge Salamaki et Pesimbutu Mbutu. Voilà pourquoi Nazanga mon côté, Nazana Moussal Nanzambe Nayende Tokosola, Papa John Gefa, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour maman, Kolo Apamolayo, Loku Masandoli, Ezonga Epai Yanzambe. Merci beaucoup papa. Batwaza ebele, bata kolanda biso o pe balanda biso. Balingi koyoka yo moi un mot gentil na ba téléspectateurs, bato ba reçoit opportunité à kolanda yo moi gentil qui est la paix, la grâce revient à Seigneur Jésus-Christ. Biso tout talamboka na biso Congo. O to talamboka musuté.
Alors biso tout appelle espoir te que tout ka Congo te tout Congo to kende wapi. Somme 34 20 des malais à tête toujours juste Dieu les délivre toujours. Je sais. Un bonjour, Congo sera libéré au maître des méchants. Amen. Amen, pasteur. Un bonjour. Le Congo sera libéré. Tout ça, on a été Congo et qu'on a libéré malgré l'insécurité, malgré la situation, le chômage, la difficulté. Mais nous croyons que Congo et qu'on a libéré, surtout et outil pas Monsal Nanzambe. Par rapport surtout à Basal Nanzambe, Makambozo le Kalelo, fidèle mingi peu fou et kouei. Na Makambozo le Kalelo, tout le monde papa de Dokamba ou Azali prophète au P par rapport à comportement nae batouebele basepelaranango. Lelo azui titre amora munene o papa Sony pe aza ko contester d'abord point de vue na yo par rapport à la situation là. Bon merci maman et le kolobi yango moi je suis na moto ya vérité na pe l'église ya bangote na NRC je ne participe pas na RC hein RC na NRC là deux églises différents il y a l'église de réveil biso na RC mais ba pratique na bango ancien sacerdoce ya ko bambaka bato ba veste ba pratique na bango ya ba magicien na ka Sonia bimisi yango boyoki yango ya moko hein alors biloko na bango ba fétiche na bango ba vaudou na bango biso tolongwaka toyiko bunda après 2 ans toyiko ma NRC église de réveil réformée au Congo ozomona tozana bango mon côté mais soki di bango le badi tsaku ndeke ko sekate tozali ko regretter kanini comportement ozali koleka nani ko yebisa yo boy Nzambe a pesi na no biso autorisation ya kosambisa basali na Nzambe te. Hein? Omona ki mabe Moïse asalaki akobala mwasi ya mopaya Nzambe asiliki po Miriam alobeni na leki na ye basi baki na Israël te kaka mwasi ya mopaya azwaki lepe. Ça dit quoi? Okomona ebande nazo ebisa bato polele. Na ebande depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu défend ses serviteurs. Mais dans Ephésiens 5, verset 11, nous condamnons les œuvres et démons. Oui, Simba Yangote. Quelqu'un de cela qui est comme président. Quelqu'un de cela, même ensemble, oui, l'ongola qui va gagner la vote, bah, il faut sonner Kafuta na appui à quelqu'un. Parce que quelqu'un de là, ce sont les vrais amis. Hein? Otoyi Bandakala. Tant que vous votez sonner Kafuta à côté wana, alors, bah, titre politique. Bazora bambongo ebele na bakombo ya ba pasteur Sony dans bimisi na kese yango kese za la kate ebele bambongo Kabila pesa au gouverneur pesa ka ezala ba poche ya ba pasteur ba 12 oyo ba sangana pour ba liaka bakombo ce sont les escrocs ingérence ce sont les escrocs bien organisés na ba pasteur bozo la ndaka ba tuwa na oya mabe ya pelengendu ya poloso bon moni vérité hein maman. Tango Sony a koti. Sony a bandaki mabe. Au moins chef religieux. Le corps cardinal. Au moins on a internet de papa mbate. Au moins on a conférence de presse ya pamba awate. Sony a comme quoi star. Le corps la yende aleki onyo so bazalaka et quand moi je compare, je dis la vérité. Je reste à quelqu'un de n'engager ma vie parce que lié monga Kabila passer baneko zoate na mituka baneko zoyangote par rapport à Sony Kaken Zazaki un bon leader avec vice-président. Na détournement banda osala malgré to banda ko bango nyonso bazali ko lia ezali mutu moko te Denis le sala yango polele ba ko sate pour likambo ekoi na ba Sony bazali ko lia acha Sony pour acha Sony parce que mutu na ye ba ibi ba copie na bango. Oui, bah ça là, il y a des copes, on a des termes à combiner mon condi. Et si quelqu'un peut comprendre que ma cop, et ça la marabon. Bon, ma cop, écoute, comment il m'a condi, il va quitter. Tant que président, on va quitter. Bah là, on a combien de pasteurs, il va quitter. Parce que on a église à Mukuna, il va quitter. Sony a Zalakate Mbongo, parce que Sony, Denis Lesse, Zibia Mapia, Bangalat, Bango Touana. Tant que bazo finga cardinal Tchaou, bazouaki mbongo tot 2 millions et quelques 3 millions de dollars. Bakabola ki ngwa. Secrétaire général même NRC Yandre babengani. Hein? Bakabola ki ngwa. Sony a quitté. Sony a été quitté. Sony a été quitté. Ba pasteur plein, plus de 10 000 pasteurs. Or que mbongo ba pasteur ba on a présidence, or que bango bazo escroquer bango. Ba ki ngwa tout ba secret. Hein? Sony a comme sa secrétaire parce que lui-même a ça dedans. Problème est zani. Tant qu'on sonne à la présidence, il faut langage. La bouche qui parle, beaucoup ne marque pas les péchés. Hein? Et
le président a été, il fallait vendre l'autorité au Yazango spirituel. À chef spirituel. Donc, pour comprendre, il faut que le monde sait qu'il y a qui biloba loba. Mais biloba loba naye, alors le président Kabakate. Tu sais que sur la Kabakate, mais outrage envers le chef. Hein? Déjà, l'outrage envers le chef. Yami Bala Lobi, Bapesega Maya Pam. Hein? Asi ko so na président Maya Pam Basima, yé Patrick Dabimi, à côté que la président Masouba, na bureau Angaye. À côté que la président Masouba, na bureau président. Ça dit quoi, c'est provocation déjà. Chef à maison civile et chef de l'État, Azara toujours homme de Dieu. Faut boyer, on a toujours pasteur ou bien évêque. Homme de Dieu. Alors, mais là, quand on a mon qui yango, bah mon qui sonne déjà, ça très dangereux. Et puis, Yami Bala Zoloba. Ngana kuta déjà ressemble à Londa. Bato tout battu $50,000 na Jeep na Jeep. Ngana kuta na ça il a signé pour yangai. Mais c'est que politique n'engo na ko bimisa yango te. Hein? Sonné ko boya $50,000 na Jeep. Sonné ngana ebi o ya sala kama bonde ya 7 t'es pas 7 millions. Hein? Il faut dire la vérité. On moni ya bato balembi bato wana. Balembi ba escroquerie ya ba pasteur koloba ba pasteur nyonso mama koloba nyonso te moyaka moko afingisa ba yaka nyonso mongala moko afingisa bangala nyonso ba mongo bandumba orke ba mongo nyonso ba bandumba te mingando baza wana soki omoni lelo ete nzete ko ina mai même sali 100 ans siècle moko obongo mangando mokolo moko te. Il faut kaizali bayaka bafingisa bayaka nso basukoka basani bamisela bolole kimbuta moyaka okopela moyaka on abeta en silage na pesa ezokima ba pasteur moko mopengi non na soki na tinga na s'exprimer eza ba pasteur nyonso te mabe ba pasteur nini o ba église ya bango mike on ba kwa ni baza kwa nini ba fanatisme moko aveugle faut pas za ba réforme lokola ngai lokola ngai osokomona tango ya sali eloko wana bamona kaza trop dangereux likambo ya seni bato bakufia boyebi yango no iya ko funga su likambo ya seni na 50,000 bazwaki et puis na Jeep ay ko funga su nini ndenge cardinal abengaki ye est-ce que réellement cardinal abengaki ye pour influencer déjà comme abengaka nini trahison alors très il faut pas battre il faut pas révoquer alors tango bamoni chef ndengo kakende zalaki wana manga ba koyiba bambongo na bango baza escroquer ba oyo biso mona bambongo te tout le monde va sac mbongo ezokota mais ba pasteur ba mona mbongo te ya comme ba pasteur alors batala kete basali ensemble lisusu nécessairement mutanga sala intérim ezaki kakete ba vice président donc on a yepé a sala ki boye mikolebele il faut tia président sika nde ba ken ensemble ezaka bang bato nyonso ba passer to votaka te bazaka 12 net biso na NRC to zalaka 9 auto décidaka catholique mobimba wana bazaka 8 catholiques à la République, 8 prêtres, na cardinaux va décider la décision. Mais si on a 7, on a 8. Mais si on a 9. On sait pas, qui a 35 na bango, bah mon inquiété, Sony a coquille de sous-souté, parce que c'est très dangereux, à coquille de sous-souté, bah destituer, bah du kamba, bah tiens, na ibi kambate, na mona kambate, na monika kambane, bah kuna kamba, na ibi bizani na bangote, na ibi lolenge na yete. Soit disons, Nayoki, Kamba Pazali conseil de la présidence. Alors, il y a Kamumoko, il y a Bango na Bango de Basaliwana. Mais, quelqu'un a oué l'autre côté. Quelqu'un a fait une instruction en tant que vice-président, moto ya koki de société, bidoba lobeleki, fille de Sarah côté fille de Sarah, na ko Kamba instruction monene boye keseni. Mais le pasteur Sony tout le monde a comme conseil ça va conférence côté ça que dodo Kamba bisika azali ndenge batie wana eza et ça la mina ndenge sengelité asa pe na ba preuve na yo azola ki ça par rapport na ngoyo ko kolobana. Mais ça que c'est au conseil supérieur à l'église de réveil. Hein oye kama mina godepo ezaki ngala si alongo godepo ezaki kuna sika samisa kama makambo azo requête na kenna ngokuna so que ezali valable bako sambisa tozaki na NRC Denis Le Seconde Alphonse ezaki avec na NRC ba wela ki président hein tango esima tokenda ki wana tokena parquet tokena tribunal hein ya grande sasa gombe toyi kozonga au conseil ba kati likambo Alphonse yo ko kité Denis Sassou yango. Hein? Parce que au conseil ezali kuna sika ba bazali ba yoka bango mais ekozala passe pour Sony azonga parce que ba destituer kaka au conseil wana o etiaki yami balé et puis à part que destituer lisusu nini balongoli pena RC yami sato azali na likambo ya koloba na RC même akay kuna akolonga te parce que niveau de commune ikolo ezo daksa nini
ba poste wana yo kaka ya poste politique hein ba tia ka n'importe qui na par exemple avant cardinal à côté de la République ou bien imam Songolo il faut accord à chef de l'État Vatican a tout na chef de l'État est-ce que biso to proposer to tia cardinal tel est-ce que yon a ebo ko zana molimo moko yo kokana ah yeto so ka bi oui nde ba nommer cardinal so ka lobi non ba ko luka mususu na kata catholique na ba évêque métropolitain ba proposer pas proposer mususu a yebisi chef de l'État oh yonde à côté oh na biso te ba poste wa religieux ezaka mbongo mingi mais ezaka ba poste moko politique et c'est que moi je te dis ceci biso to kota bandimi ba kota yango te parce que tango banzoko mibale babundaka oye mona passe banzete ya miki Bible zo ebisa biso na 4 na Somme 105 verset 15 ne touchez pas main ouais ne faites pas mal à main ouais yango wana Bible elobi na ngai lisusu ngai na yo zoyoka elobi su na Somme 107 verset 16 batremaki Moïse na Aaron se nzambe d'autant mabele fungwami emeli bango nzambe atini susu moto yiko tumba bango nyonso Bible zo ebisa susu na Proverbe 26 verset 2 comme les rondelles sont volées la malédiction à cause de ça c'est effet Bible dit dans Proverbe 24 verset 7 mon serviteur tombe 7 fois moi je le réveille nzambe azolo bango tozongi lisusu na Romains 14 verset 4 qui est soutenir kokwa ya basali ya nzambe parce que nzambe akotombola bango est-ce que na ko soutenir na droit ko juger bango te na ko juger bango te même ibeko na o etini bingo ezwa bango le seul juge nzambe mais au habite Ésaïe 45 verset 7 je donne la lumière, je donne la ténèbre, je donne la prospérité, je donne la diversité, c'est moi Dieu. Nzambe lobi yango, yeki ki pona kolonga moto nzambe. Mon cimetière mezali nzambe, yo koloba teke, toko sambela lisusu te, mais homosexuel uta, catholique te. Lesbienne uta wapi? Faut abatu pe que ezako koya étant que homosexuel na nzambe na mayo ezako lega parce que sukite ndeko muku na susu oba kizakie to eba ki atalaki akite ba libérer mais bazako tanga esu na makambo ya mabele sika wapi na bandalungwa sika te église na e ezali mabele ya jeunesse ya kala muku na oteka muku na tona 50 plainte wana to longa so muku na batanga muku na bino bozwa muku no kwa nzambe hein moi si ya dibala soka na nyongo eza péché oyoki mama soki bana bozobota ma ekobo il faut famille ya mbongo Abraham abalaki Sara atala mbongo botena bakonga oyoki moto twa na mwasi na ndako oya bali ete azobota na bana bikobo faut famille ya mbongo ebaka yango hein bana bikobo bakotama bana bikobo bilonga bikobo makamotu bikobo mbonja bikobo basuki bikobo bilamba bikobo boyebaka yango parce que tobani na Abraham il a fait ça azali nini tobengi akoko ya banini ya bafua hein Abraham asaki pe na Isaac mwana na ye na Rebecca osoba nango alors soko lobike to solemba soko na kene na yo soko kene na yo non vraiment to no ba pengwa bako pengwa te ba église pour na pasteur te Bible lobi na biso mais pasteur peut faire la modèle mais maman la nanga te la nanga nan que dit la Bible Romains 14 verset 1 accueillez ceux qui sont faibles dans la foi. Au moins que vous croyez déjà. Mais ne discutez pas les opinions. Sauf qu'on discute opinions au pingouin. Bible a dans Matthieu 24, verset 3, hein? Tokotanga yango, hein? Et le Bible, Matthieu 24, 23. Qu'est-ce dit la Bible? Ok, quand on a pingouin, bango te batu mabe batango tobobo, batapoloso, bataka, tu biso ko delusa bango bandakala. Bon dimi biso nelelo, hein? Pour on dima biso leote. Et Matthieu 23 le bina biso awani. Et le faites donc observer tout ce qu'ils vous disent. Azoba pasteur. Boyo kamalo banyoso ba pasteur ba sango na musulman bazolo banabino. Mais yo ka réponse nango. Mais n'agissez pas selon Dieu et œuvre. Bon ça la makamo na bangote parce qu'ils disent ils ne le font pas. Ils sont condamnés par Dieu. Alors biso tout nous passerons dans le tribunal de Dieu. Hein? Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Nous sommes dans le tribunal de Nzambe. So
ninga na kosambela te place ninga no sambela te okende le wapi zala na foi chrétien na yo parce que na ndako sambela na ndako komona pe makambo na mpuku pe ko na ndako na nyao pende ko na nyao pende oya miso ya miao okimaka na église sambela na ndako ozomona po yo ya kande e pa ba pasteur oya ne pa basango tolobi boye Romains 3 verset 10 personne n'est juste devant Dieu. Nous cherchons la performance. Motasen tu azate. Yesu yo moka wangani ki abenge molak si malamu. Ya lobi tenga na malamu. Te yanza memo ça dit quoi? Toi na monde o ya mabe. Et là, mabe maman rejeté. Mais là on appelle son conseil en tant que journaliste kokota na ki fanatisme te. Okozika na moto. OK? Tango mone siko ya mabe bima. L'ande église était 2-3 personnes au bazang instrument à taboy. Nzamba zawana nzamba koyoko. Kola ka 1000 mais gege. Oya tondi wana na yaki na mawa songi na sengo la kisi aminene ono de gege ala bato batondi prêt mama esi kwa bima Amos 3:3 bato mi balé ba kotambola te so bayokani te et ce qui est grave na lota ngalo loba na nzambe o prophète alobaka prophète alobi parce que mukana na nzambe nzambe azokabula mabe 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17. Oh là bien. Oh prophète aïko. Non. Tozo Sabino était Ephésiens 5 verset 16. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors ma bé ango token. Qui a dit la parole de Dieu 2 Corinthiens chapitre 6. Oyok. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 de l'Obibo. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous goût étranger. N'engo lati pour ma bé. Ba journaliste musu ba kalanga balati ba paso bilamba po mona mipende na bango bandoki to bandoki oyoki ba yaka wa pa na ngai wa apasoli banda mwana mwasa to pasola wa biso benga kaleso na ningala mbasi azo banda wa pasoli mais atelemi botsa musai na nzambe siko bitini ina ngoni akwa sangai biteni na yana yango awa moso akoya pasola oyi pasola ji pepina pasola avec pain ça c'est Michel Salabo o nyoso pole aso yana ngoni mais bible azo bisabi sur de Corinthiens parce que na ko sambela dit sote na église makaboni osaka na église boyeba ozo na jipe noir sous-vêtement pembe au kangi body kangi ma belle on se bimi au la chérie lolo ce qui passe à bikaka Dieu va vous bénir tala ko sekate ozo seka ozo luka imaka moto ko sekani tala ye parce que maman na biso na bana na basi na ndaka bango soki ovandi fo sali ko kanga makolo maman na biso donc ça bana poni moi si kanga makolo oya binote so comme une église on l'a anticiper sous-vêtement pembe sona mabike Dieu vous bénit ta kuna on peut ça mi be côté est-ce que protocole contrôle bango tango nyoka côté une église na mission ko sala ni alléluia boyanini oya boyanini et puis pasteur avandi atala kanyoso ezakuna milimu mabe ezali to condamner yango bision so que dit la Bible bato mabe babongwama toteka bango po babongwama soki babongwami te tokozika na moto biso nyonso que dit la Bible maman 2 Corinthiens 6 verset 14 à 17 yola nanga car rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité molina bosembo ekozela komoko te comment il y a-t-il la lumière et la ténèbre nam oyo ezaisika moko te quel rapport y a-t-il entre Christ et le Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oh, Sony Abimisi Angona RNRC. Ce n'est pas Denis Less, ce n'est pas John Ngefa, c'est Sony qui a dit ça. RSC et Zalinde Centre Banganga ba fétiché. Parce qu'il y a qui président wana aye ko découvrir aye bakango kala fa ironie. So yé mokaza nango yé. Pas balongoli et tant balongola qui était. Est-ce que alobaki yango et puis Sony n'investissait na yé. Omoni kaba ba investir na veste sans soutien sans quoi azongi na sacerdoce royal mais Sony ba investir la ba cardinal na yeso lié mo kalamba papa quand nous allons tant koleko ya papa on a quand ya Lucifer o ya koleka yango o ya bomona ki yango a copier bango lelo suki wapi
Mama eloko oyo bapesaka euti epai ya Nzambe te kendeke mosika te. Oyo ya Nzambe nde kendeki. Saul akomi bokonzi Nzambe andimaki te peuple. Bayi kokulisa na Samuel na molangi. Ezolakisa nini molangi so ekwesa nini ekopasuka. David yoka mais attention David na bokonzi na ye bayi kokulisa na corne. Corne na nini soki moto akufi epai ya moto suki epolaka te. Mino epolaka te, mikuwa elongwaka te, biloko misato. Ata ba siècle na siècle bokuta yango. Mino oyo epolaka te. Suki oyo epolaka te. Liseke ya nyama epolaka te. Ezolakisa ni bokonzi ya David, ezali na mbeba ya David. Nzambe azali intervenir. Te Jésus Christ a comme rejeton de la famille de nini, tribu de nini, de David. Ok? Tokei mama oluka makambo, ozwa makambo. Alors tokei Bible a bien 16 ans. C'est pourquoi, car rapport est au temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon père. C'est pourquoi, sortez au milieu d'eux et se séparez-vous. C'est la parole du Seigneur. Hein? Maman, ok, sentiment dans ma camoyote. Et donc, comme on parle dans sida, oui, Dieu, sida, plus, pas au type poto. Yo boy ko zwa préventif. Ote na accident na sambre ka sala te. Odwi njobi obetia oko zwa accident ya plus. OK? OK, oko zwa ya plus. OK? Parce que boy ko zwa préventif capote pour capote ça ça yo, mais on lobite nga sambelaka. Lokola nga sambelaka, sida na eza po ya ye, o ya ngai te. Alors odwi njobi na makembese osali yango. Odwi sida ko kufa na yango. Ndengo tozomona sikoyo. Oui, on a raison. Et papa, tout l'embi l'église, te balembaka te. Hein? Mais luka sika solo, atabatuni ba misato, on zamba zosambe parce que nous tous nous passerons dans les tribunaux de Dieu. Merci beaucoup Balobi, nous tous nous passerons dans les tribunaux de Dieu malgré tout comme pasteur bazo sala, sengani mutu na mutu. Ya basango. Ya pasteur eleki mabe makasi. Oya basango ba masé. Ya pasteur eleki. Oh ba masé na basango ngana ko bota. Tu pasteur. Ngai na ko bota te basango ba bota kombi. Hein? Ngana kamwa kute chawa za kwa Nzambe na mbandaka ona mona ete ayana bana na kombe chau. Ya sobe ni basala bango ala se ba sutana pembe na ko bota te na ko bala te. Siko ba kolo pena njobi na. Bango ne ba kolo njobi. Siko ka ba pasteur. Oya basango bolo bakate. Non. Merci beaucoup Papa Ngefa tozoki na biso malembe na suka émission na biso un mot par rapport à la présence il y a président le prédécesseur président Kabila na Sénat et c'est là qui on ndenge maman président Kabila da sénateur faut boy bayango l'article 274 la Sénat lobby après 6 mois une année il faut sénateur nyonso à siéger soit le sénateur à siéger te bako valider sans motif. Hein? Yango moni 2 ans salema ki Kabila kota kite. Na la ningai moko na kati ya RFI. Hein? Rentrer de Kabila dans les affaires politiques congolaises. Ozomona ezali piège. Et là quand monsieur na Kabila nini? Batu balobi ouais Kabila ba botre ba sudatu Fachi Beto atiki na 5 policiers nini? Hein? Na kinga kati abatiki kwa 5 policiers. Maman écouta kingai en personne na ville. Na moni prix de 20 jeeps. Moura armement aux dents. Même États-Unis on se bat na hélicoptère ba Kabila. Ba aussi là non. Ozomona à part on a tout ça ba aussi là non. À part yango na moni ba fatassé. Oyo ba ba chapeau ya noir. Oyo ba bundaka ya Moura na ba jeep na bango. Et puis, l'ambulance. Et puis, quand Kabila passe avec les motards, les motards sont escortés comme un chef d'État en fonction. Et là, quand qui dirige qui? Parce qu'il est sénateur comme tout sénateur. Hein? À quoi il faut siéger? Nous ne refusons pas. Président Sénat, mon conduit Kabila. Oui. Hein? Président Sénat, mon conduit Kabila. Parce qu'il est sénateur. Par le président, il y a Sénat invité. Il est sénateur. Mabunda zali mon konja Kabila. Mais elle est comme singai Kabila ko kota na tapis rouge plein bango tout batelemi même président Sénat. Ça dit quoi? Autorité morale. Hein?
Non, la politique, autorité morale, c'est ça. La politique, autorité morale, la politique, il n'y a pas l'autorité morale. La politique, on est président Sénat, il y a un compte. Mais ce qui va accueillir, il est autorité morale, mais Natango Wana, c'est Tambwe Mwamba, Kabila. C'est Mama Bambou, Kabila. Kabila, Ndakoya. Tambwe Mwamba avandi le la sénateur nyonso jamais bakiko telema le la fonction chef d'état yango moni mboko ya mboka ngotobobo to mboko to bengi yango mboka ya mopotu peto longa na mopotu et kay mboka ya Ngodwana le pays de Gondwana on a monaki yango et puis ce qui est plus grave bato bettre maboko papa zonga Kabila kozonga 19 ans de pouvoir a foutu bato salaire combien atongi combien a sali combien. Pourquoi les Congolais bazali ko ba nyama moko boy ezaka bato wana ba renaka bango bato mosusu bango na changement mais changement te uti na nini parce qu'accord ne bomi mboka tu sais qu'il veut faire quelque chose mais accord ba signaki olanda ki accord ya Shadari alobi boy publiquement tango ba signaki accord bazali bato misato Kabila tu sais que dit na Shadari motamisa ni na zakite na accord yango ba signaki ni tu sais que d'accord kakana a on a Kinshasa sans la province et dans le kuta tu ya solo c'est vrai Yami Balé Bassin 2023 il faut donc sa pouvoir tout le monde déjà bilem Yami Sato Sénat Parlement gouvernement na maboko ya FCC le kuta tu ya solo Yami nei finance va gérer en autre na FCC. Qui est ministre de la Finance? Qui est ministre de la Défense? Qui est ministre de la Défense? Il y a Défense, le ministre des Affaires étrangères, il y a Bango. Et les sous, il y a mis balai. Tout le monde, professeur Némi, a répété la même chose. Ça dit quoi? C'est au moment où on a sous Vimbi, Loba, Maman Nakati. Qui dirige qui est qui? Cortège et Tshisekedi. Non. Il y a Bango qui est président Ndenge à se présenter, président Kabila Ndenge a commis sénateur Ndenge à se présenter, c'est qui a tigadi sénateur à vie, balobi obi là par rapport à Nango. Est-ce que va dire des personnes raisonnables? Est-ce qu'il y a des personnes raisonnables? Parce que l'intention facile. Il n'a pas fini maman babundate. L'intention facile comme ça. Mais constitution lobby boy, constitution péché Kabila atiate, mais elle va toucher constitution. Est-ce que yo qui nani moto pas nani oyo ngoy kachandi? OK là lobby, to kolonga na élection direct comme indirect et ça dit quoi? Mais bato ba ko boyango mais bato za majorité te peuple ne ko boyango na article 64. Mais ce qu'ils ont dit indirect, si tu votes député va voter président, c'est fini. Il dépêche de la pongi. Il dépêche de pongi à bébé. La constitution 5 ans, il faut Kabila siéger dans le bon, tu as 2 fois Kabila au siéger. Bon, tu as les sous Kabila au siéger. Bon, tu as sous Kabila au siéger. Ça dit quoi? Qui dirige qui? Qui est le vrai président? Pas le président de Tshisekedi. Mais bah, tu as dit Kabila, ça là. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la République du mais majorité parlementaire et majorité populaire. C'est majorité populaire et l'équipe majorité. Et là, il y a préparé il y a une élection indirecte, donc directe. Tolobina, papa Ngoïka Chandi, Azon Roluka Diamant la Bouchimai. Ah ouais, Kolekate. Bonjour, rassurer la population nini parce que le peuple a encore ce qui Kabila qui a CP la peuple a informé a prié maintenant pour que le peuple a ce qui peuple a zobeta Kabila mais bon parce que le peuple n'a pas mangé. OK, le ventre crée n'a plus d'oreilles, peuple n'a pas le salaire, peuple n'a pas de courant, on n'est pas dans le courant zate mai zate. OK, nous croyons ce qui doit changer le pouvoir Kabila qui makambo sous paradis ko bi mais ko zonga peuple congolais au contraire ba bloquer yango ezo kende na kozinda. Alors peuple est allé lui bon moi ta Kabila que Tshisekedi, c'est ça le problème. Or que peuple zo bo sana été eza Kabila eza Tshisekedi bazana coalition bango ba diriger mboka bango tu ba échec ozomona yango to lobi été to lingi batokola ba président Pierre Akele les jeunes 36 ans o ya sali réforme parti na ye aya nanu ba Gilbert Mwako parti ya Congo sika aya nanu ba professeur Roger Otobengi Biboala, recteur à l'université de William Bott, député professeur qui a réforme à CENI.
tala bato baki osimba mboka ba corriger mo mboka yango wana tokotala ngo pe lisusu na mama na biso lokola na kati na Suède otobengi mami babi Kambagala oyo mama ya social alingi kolia na bebosono na motema malamu ba pesa ministre social parce que motana mbongo na lia na bebosono mona yango wapi aya na yango mama Grâce Monde imek lokola tolobi ete oyo azali na onge Grâce Monde oyo botsaka basi ofele na badon ya pesa gratuitement ba mama ya ndengo badame de fer on peut les soutenir parce que ce que tozu bato na ba côté na ba gouvernement na ba poste ministériel le Congo peut changer mais bilongo to kaka kala ya ba jale le zo continuer bilongo ba polo masikoti alors to kosuka kana masikoti na masikoti. Merci beaucoup fidèles internautes dans cette émission to komi na biso na suka un mot pour na bande ko balandi na pesi un mot bazana kimia tola na ba polo na bango ba soso polate tant que les députés vont comme fingana donc état ils ont ajusté et puis dans qui même le parlement top provincial sanction mo limite c'est grave na mboka mo potou et puis c'est grave na mboka poloso bande ko bo so ba ipoto ba pesa ka bango biloko lisusu te ba ko skokia bino ba ko baluka bino ba diaspora bino de bosala ka bangoti tala eloko ni ba pesa bino merci ba pesa ka na mboa bazo reconnaître bino ba diaspora ne bosala ka bato bazo reconnaître yango te eza ba pasteur ba politicien na bino ba kendeke poto pa pam Congo to telema to na mboka mosusu te mboka kaka moko to linga mboka oyo to salela yango bonjour to kozana sengo ozomona tada na pesi bango kaka mbote ya kimia ya bolingo ya bosalisani mbote ya suko kozwa ngai suko na problème spirituel. Donc on l'a déjà passé dans la koufi, na ressemble à yaka na JV, na invité au dimanche. On a dit prophète il y a internet té. Na invité au maman dimanche, je te donne mon adresse, na numéro na ngai, yaka na caméra Olanda Culte, Olanda Matéa, si ma osala émission oye banga parce que bato mingi bozo mona ba prophète internet. Ba na l'église té, baza cité na chef spirituel. Na 4 NRC na dali évêque. L'action ni kanana et puis na siège au conseil supérieur de l'église de réveil magana boya parce que mo portuna poison zakuna bakubumangai alors père bolingo bosali saneza la carte na bango soni amela maya malini avanda azwa arche auto bengi aya guerre akundango parce que bakubimisebe makambo ebele ya mo portu na poloso oya koto nga na ebiete na monika ya bimina mwasuki pembene na ebita yete alors pourquoi biso na pe kunate moi to kota ngote mais to lobi na bino boy makambo ya nzambe botika ko kotsa makambo ya politique c'est là l'assassinat c'est là du poison c'est là la haine et puis bato bana haine ezolo ko la Galates 5 verset 19 ba kota bu kontina nzambe te tala message na pesa basana nzambe to bongwama tozo ki sa soni na bandimo tozo kamba bango tozo sino ba valeur te tozo biloko ya pamba to mekana ko changer le kola mokana na nzambe elobi na kati na Joël chapitre 2 verset 12 soki nzambe ko lapsuma et numéro na ngai soki ko ngai ya WhatsApp imo Viber ko ngai 00243 89 610 49 41 on a problème ñon so benga na kusungo spirituellement ko ngai na 00243 81 807 26 78 pe ko ngai na privé na ngai 00243 99 42 937 na pesi mbote na mama na ngai batondoko itojo oyo azali na kati na Suisse oyo aleki basi nyonso na kitoko aleki na kitoko ndenge ovandi wana e na pesi pe mbote na papa na ngai Ngefa Batelemi Motodua aleki meme cameraman na kitoko parce que ya c'est bogar roi de Botswana papi Ngefa na kati na Lausanne azana c'est pas Lausanne azana Zurich na Zurich ou azali grand sapeur après papa Emba après Nyerko Servos yenda simi makamba bilamba kolo a pambolaye to pesi pe mbote lisusu na ningo so pesa mbote ya pesa boto mona loko te non na ningo ngo te pesa loko ozo loko pesa makambo ozo na pesi mbote na papa Guillaume le 25 je crois Jeep na ngai ko koma Kinshasa otobengi ML 500 2020 autobenge papa Guillaume Eloni ba boss de boss tout la mouise vimba
nazo fula ye prospérité élévation yango wana yonde makambo tobosani pete tokopesa su mbote na o tobengi héritier topesi mbote lisusu na héritier Poma le grand Kisimbi roi de Chokolilo na kata mabela kisasa mama na kufi lelo mbote 100 euros mbote 100 euros mbote 100 euros mbote héritier bako bomanga na bato etika ngai pardon Renard de Zero chokola ngai papamba tabino sakana bosi o héritier Poma le grand Kisimbi so ça zone na be fond ba fra congolais fond millionnaire pato simbaka bu nzambe ba tala bato ba sunga bana mboka et puis to ko pesa susu mbote na pasteur otobengi apôtre Elias Pedro les moi le dina ba en angolais o azo reconnaître ye kolo apambola ye ndenga na Panama akozonga Angola de 2 jours kolo pe apambola ye to bosanité mbote na biso to pesi na ONG Mama Grâce Monde imek kolo apambola ye. Et puis, tu pesi na président Waroma, na kati na Londoni, kolo apambola yo, te mbote te rome c'est tu pesi na li point. Na pesi pe mbote, kolo apambola yo, yasuka, tu pesi mbote, na kati Eric Lele, les boss, kolo apambola yo, o ba yo kite bo kanga motema, po mikoyons tu pesi ka jale lote. Nzambe apambola bino, bolingo kole sumasia ezala kati na bino, mais mbote yasuka, na ko pesa yango kaka nini na papa Guillaume Loni parce que le boko e pesa rende pambola Proverbe 11:24 tel qui donne librement vient plus riche fulama nasukiwa. Merci beaucoup, Foufette, d'avoir réussi à notre invitation. Merci beaucoup, fidèles internautes. Parce que vous avez la belle culture branchée dans Ransu News Télévision. Tout comme Nabiso Nasuka. Merci à papa bienvenue hier. Depuis France, Aminata Dan Muchumba. Merci à Diogo derrière la caméra. Merci à Ngui Abempengo. Joyeux anniversaire. Donc, Malonga et Zalanayo est accompagné vraiment petit frère propre Ngui Abepengo Airbag, joyeux anniversaire. Derrière la caméra, je vois Diego Koutou. Merci pour Namoussa Kitoko, Mira Kinzi côté montage. Tokomi Nasuka. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine.